ngana ebi asaki démarche à visa azui pe visa mo makama mike ka esimbi te azongi na mboko mais ce to lobi azongi mamanga so ebisanga ken pia na zongi nani to lo bakanda kwanga ken pia na zongi akiya kili bo mutu na mutana manaka ne to zangana to sala musala mo mais mutu na mutu ana jour na ye zolanda utamtane étoile na ye ken pia na kenani panganga te yelo kwa kene panganga nganga bloqué ça n'engage que bino bat bolo bangai te vrai ou faux olobi ke Lianza azali villageois. Vrai ou faux confirmer que notre groupe Simba ezali groupe Simba tango travaille na tanayo ezali ki bien o lelo ya binonde tano ele kaki na tano ba met. Et attends les kaki. Attends ezali kolo. Vrai hein? Vrai ou faux olobi que non vraiment sumu dépose à la tête à partir c'est comédien ça la gueule côté là mon peut-être ça. Faut c'est la makamute. On a biso to souffrir dans monde art, tous en salle ya spectacle te na mboka o. Ba salle ezate. O tout monde les contraire na mboka musu. Ça dit ba projet zali. Ceux na lobby peut-être au présent on voter présent ça ici. Ceux na lobby peut-être au présent masoumu le Brenda Tikala. Mako cité combat mutude. Ça dit to comme en élection. Mutu na mutu na projet na ye. Par rapport ya projet na ende to ko voter. Zomona nga atala individualité te mena yo ka projet mutu so mutu na besoin to matisa musana biso a en ça ba projet comme il se doit. Je vais danser, je vais bouger. Pour toi, tout va. Mote bandeko balandi ya Fondation MM, Fondation Mwasi ya Mokonzi toujours likolo, bo continuer ko s'abonner na chaîne bino ya YouTube o bolingaka mingi toujours prêt à ko servir bino, toujours prêt à ko pesa bino ba invité moko ya bien, ba actualité ya bien, on se passer partout dans le monde. Nzambe nde Mokonzi, bon moi tout un espace moi kitoko donc boya to solo la to somba et ça la paie bien na bossa noter la patronne maman Anne Kalamba ya depuis France bon séjour à toi na Katia Kishasa nabi ko na vision ya ça mambebele chaîne ezaka moroté chaîne eza 100% Jésus-Christ ezali bato pe bana pour ça bazo mama te ya bien bon s'abonner pe a on a Katia Fondation moi si à mon conduit puis na 100% Jésus-Christ tout l'on a c'est toujours likolo kotika ko chouetter si c'est plateau na zanga mon côté j'ai un invité spécial que vous aimez bel et bien sur l'internet Asara Moussane bien ayebani pe beaucoup découvrir très bientôt lui il s'appelle de son vrai nom Pillo c'est un artiste et comédien Asara Moussane très bientôt sur l'année tout Panzante qui assez concerne Makambo s'est passé sur la toile ya Makambo côté comédien côté musicien on verra comment ça va se passer. Je dis bonjour à mon invité. Bonjour na profiter na pesi bana poto tombote sans oublier balobi boutique esimbi biso et la tsara biso na kini awa marque à suivre Nzambe Mokonzi balobi Gunther marque à suivre balobi boutique d'habillement précisément Yolo Sud la récompense business dans choses on a besoin à la soin propre ba sepela na yo babi na Yolo wana et pas Patrick Ndou qui est l'icône marque à suivre balobi kunezala toujours ya libanda na profiter na pesi moto motor sala biso poto za la kabonde bomoni oui mon ami vraiment na misu en tout cas bino moko moni bana poto utaka poto nabi ke belé utaka poto boyaka na bilamba mais bilamba boyaka bilamba keseni. Et pas il y a Patrick Ndou qui a icône marque à suivre. Boutique la récompense c'est juste quand les artistes comment ça les évoluer. Ouais, ça les OK bien, ça m'a ça le coup mon aïe, ça ba grâce na ça toujours émerger comme il se doit malgré ba mi pépé ba mbonge mais tout ça toujours balongi. Tout ça on a mbonge pour se présenter bato ba yebio au pa monyomba la liboso kombo nani voilà. Merci ngai bato ba yebi mbote na bino EP ba yebite nga komona ngeza firo mwana l'artiste donc nazalaki na ba groupe awa
Donc pour la réalité quand il y a un monde art na biso, mais actuellement on travaille na Lianza les Sofote en passant aux États-Unis, je les salue de loin. Tout ça on a ma part que toucher ba film à Libanda, mais tout travaille na Lianza les Sofote, il est bigandé ça là. Je dis un grand merci à mon collègue artiste et comédien Lianza les Sofote Yoebi. Bon séjour à toi na les États-Unis. Au Bétil Sola Bambongue, c'est-à-dire quoi? Ça là moins clair, moins vérité, parce que l'émission est une émission beaucoup plus de s'attacher à Maramanzambe. Donc tant on lobby vérité, à temps où prière était au gros kubika penangela. Donc en fait nogolo ba moni monde art musala to sala ba réalité za gebele. Il y a des gens qui considèrent abisso ya na bat musuba considérer abisoté. Et puis il y a aussi des problèmes. Mutu na mutauti na éducation difficile, na éducation en palais. Mutu musu alingi bolamu ezo komela ote. Ayeba ke toi biso to étoile les amants côté. Batu musu ba bossa na ke likambo musu ko elo ya bien, yé pas na besoin na tonne ele ya bien. Mais abossa ni ke yone boya musala arnzela monter. Et puis yona ye bosala musala bo na but moroté. Vous comprenez? Bazaro mutakaliser bango na makambo ba ebité, et à part ça il y a des réalités to kutana nango na ba filmer. Donc mambeze belé pour ça c'est tout moi carrière na yo bandaki wapi et puis nani alakisa au théâtre et puis nani ngozo évoluer pas les anjalisé faute. OK. Merci. Nga tout d'abord théâtre nande ko sangana nga tanga na inate. Mais sauf que nazali na ba camarade nanga bazaki bana ina na pesi kutu mbote ben masana na pesi mbote tonda au travail na ba ben. À un moment donné travail ninge zalaka au travail moi pe na besoin le car na télévision. Na kenda ko travailler na président nanga en passage de Sali. Nous allons dans les bons bergers à travailler. Et puis quand misala des zalaga, à un moment donné président au voyage que pour tout quel est un groupe. L'esprit il a travailler toujours. Tiens yo salabité, telaga kolelo ko zate moi to travailler dire zate. Na c'est décidé comme na linga musala trop. Na ko travailler na Christian Shoga, passage sali mon président Christian Shoga. Ba tu ba bia zaki na groupe les révélés à Longwe. Tu comme ko travailler na Christian Shoga. Travail ndé zalaga via mona mobali tous on a besoin to ke liboso non tous on a sima ya ko ne groupe Simba. Donc na groupe Simba on a profité na pesi président avec tout le respect président Elombe Soukari na pesi mbote na bosanité chef nanga ale mabana na pesi bombo tous aki na groupe Simba on a travaillé. Mais il quoi arrivé un jour na voyager qui mais sauf que avant de voyager na groupe Simba na zaki engagé. Donc nazaki parmi ba jeunes de Elombe présent anek au compter na bango donc tout ça qui wana mais tellement peu famille décida qui non faut bima libanda mboka na go kende libanda mboka donc pour ne pas citer le nom pays mo quelqu'un qui est libanda mboka na kei yebika ba réalité vinde ça na umele mo kuna naza ko émerger na mboka ope nazaki mais là c'est quoi arriver na zongi na mboka o na bi bon comme musala na ebezaka théâtre na rosalelo te na c'est décidé qui na zonga na groupe na groupe Elombe. Na ko retourner dans groupe Elombe boyebi ke groupe Elombe na ba rigueur nango ya wa ba groupe nyoso tout mais sauf qu'avant na kende na informaité bika via mona mobali na kendaki na informaité na ibo na zoki maman na punition na comme il se doit na zoki suspension indéterminée. Mais par rapport à punition na esenga nanga faut dans molimo motema moi patient mais sauf que la patience tangé zaki vraiment moi ya longue durée te na rolemba na vandi nanga na bi bon. Je me suis dit que le groupe Ezebele, à part le groupe Simba, le groupe Ebele, je peux travailler. Je vais groupe dans un mois de temps. Tu es bien le groupe Simba. Mais à part ça, on travailler. Il y a Pembeni à Tobenga en Zonzing. Tu as travaillé à Libanda, à Gag, tu as travaillé à pièce à théâtre, tu as en Zonzing, tu as travaillé. Un jour, quand mon grand frère a passé à PCMO de Christian Petit à Katia Poto, il y a Bella. Mon apote est 18h30, grand frère a propre, il y a Christian Petit, tu as travaillé. Vers solliciter petit non fi roto travailler daté de jour to bando travailler biga ningi zala kaka dans travailler na vie na groupe nepe na zaki chef donc na groupe elenga na groupe elonga na zaki chef to travailler na grand frère na Christian Petit. À un moment donné groupe ya ko mo problème présent voyage qui ya zongi et puis ayo ke poto là to tikali veuve ma ebisinga ye moko tant que Petit na leki na ende to soula ki master na kemikili mamba théâtre ça mais eza leona lobité Zolanda, on a un grand frère qui a fait la vérité, autrement ça l'est, ça ne se remet à travailler avec place sous.
nakomona collègue nanga qui est mon président Lianza a contacté nga Lianza li sofata moninga etant que mutu na ye mona mai ovanda boyete yaka to travailler to solaki na mona mai donc je crois ça déjà ba 3 ans depuis to travailler na Lianza donc lelo né na aboyena naza na groupe Lianza to travailler na Lianza mais ba film libande salama. Bien, merci artiste, ça a évolué très bien. Boki Bino Mundeke a répondre à ma question. Nakatia les groupe Lianza li se foté aux anani en fait. Vous allez chef, vous allez un simple membre des anani. Bon, dans le groupe Lianza, nous avons tout d'abord chef T, chef Nanga, nous avons chef Yves Eukula, nous avons chef Karine, nous avons chef état-major. En fait, nous avons un notable. Nous avons un notable, c'est-à-dire et là on a biso, tout ça on a tout travail à Raka. Mais bah chef nani bah na kuna na ngambolo mais notable na kata groupe. Zomona na chef te mais na za mutuni na kata groupe. Donc aux chef te mais aux na droit ya couper ça ordre quand même collègue Lianza li chef te. Na za na droit couper ça ordre te mais sauf que na droit proposer loko pe salami. Mais en collaboration na ba chef na ngai. Aux des héritiers na kata maison. En quelque sorte quoi. En tout cas, tous ces volets. Parlons un peu affaire l'été à Kanda. L'été à Kanda, tout le monde biso moko sur la toile. Azala qui humilié dans 3 pays. Je vais un peu relater l'histoire. L'été à Kanda, accueilli par Nganga. L'été à Kanda accueilli par Nganga. Nganga c'est le makampu qui a kende poto. Tant basoli Nganga. Nganga pesier. Baval na ye mais nganga pesa ki avokende faut pesa ngai ba bikila kila na ngai alors lité akanda a respecter bikila kila te nganga benga na téléphone na moni onde to ngomata o mata na avion ko mata te tikira nga biloko na ngai o to kana ngana abido na kende na sani sona comme na otinda OK nganga lobisa nini merci mais na kiti ni ne komi tango akei awa na immigration na biso RDC ba lekisi na bango ye. Mais il était à Canada commis na Belgique. Passeport et le passeport congolais commis passeport togolais. Et combien de togolais? Et l'ongalité à Canada mon atel et mon elongia koko ya kala. You est tant qu'artiste. À part on est aux anime par rapport à la situation là. On a kolo ba réalité comme les collègues dans l'été à Canada. Et nayo kendo le bima manganga mais sauf que ngana do courant manganga te mais na bika ke mutasala ka démarche na ye aluki visa na ambassade à voyager bon yé pas ça mutaliboso ba refoulé te quoi tout monde a ba réalité mutum super ko zala copeza na so ke Belgique soit na ke France cop mo ebiso non pose visa facilement faut que Gabon peut-être pose visa facilement faut ya Brazzaville ya ba réalité ya na mokili ya za mutaliboso te sala mana ya ke abanino pa nganga. Bon nga nganga vraiment je nazana ba preuve te hein na ko lo ba makambo ngana na preuve te ngana biki collègue na nga sala ki démarche comme il se doit boyebi ka ba makambo pe ya ba démarche ils ont ba réalité yaka mundela za mystique o sa mambo za sur 100 sali 99 so zanksi 1% donc pas mundele eza problème vous comprenez moi je ne peux pas parler ba bilo manganga wana eza ba réalité oyeye moi na maya bimaki et tenir te tant ki mobali azongi. Mais en ce qui concerne mon pays, na yo qui ndo le mon pays, il y a ça mutaliboso te na Congo, précisément Kinshasa, OK Belgique soit OK France, ba refulozo na ba Rwanda, ba refulozo na peut-être na ba Gabon ça mutaliboso te. Quand na to ebisa yo, mutomtana façon na azwaga mutumso mona zui visa peut-être awa. Amatina njili. Mais vous avez été matin njila zo inele msu visa Rwanda akene pas que Rwanda kunebi que facilement zo visa lemsu na kopo ya za na zo visa Belgique peut-être zo visa France là muto wana zui à partir Rwanda ou Gabon à voyager ce qui mon problème est comme lié na aéroport soit na Belgique ou soit na France bah donc c'est directement dans Congo te so comprendre bah donc c'est na mboka au place ya zo la visa donc c'est comme ça la réalité ba blog wana bongo. Donc, si ça qui transit à quelqu'un zongi to Hollandi na nenga kati, peut-être je l'ai visa arrêté. Ils avaient bablo moi visa kuna on raison pour laquelle ba réfléchir à zongi wana. Mais na li ko encourager état que mobali, c'est ça encourager. Pas comme l'été à Kanda azalelo. Aye bagité. Donc c'est Dieu qui avait voulu qu'il y a comme bongo. Donc à se rabaisser ça mobali
à continuer toujours na boulot. Oko Tanzania na makambo melité ya kanda nganga moko magicien leki na TV Maître Samuel habilité ya kanda za ba litige na ye faut devoir mais yo koti manzambe na makambo. Moi je pense que ceux qui poto ko kenango dans manganga mais Congo ko souffrir ndé ba souffra boité ke na mboka na souffrance pesa malgré ba to se retrouver bazali hein le roi ba marque à souffre nzambe ndé mokonzi Patrick Ndouki ya nzambe mokonzi ba se retrouver na ba mboko baza avandisa ba boutique d'habillement na par-ci par-là et vanda ye wana ke na libanda mboka zongaka nginda toujours na mboka. Moi je pense qu'à mon avis pour muta akende peut-être poto pour en réalité ba kino ebele balinga poto soki poto zara na kepanda kwa nganga pona se retrouver na poto na limite ba kino ebele o mona ba onde to mona na ba balabala ngana ebi asaki démarche à visa azupe visa mo makama mike ka esimbite azongi na moko mais ce to lobi azongi mamanga ce que ebisanga ken piana azongi na ni ken piana ebeka na kwa nganga po azongi esimbite azongi susu to lo baganda kwa nganga mais ken piana azongi akeya kili bon mutu na mutana manaka ne toza ngana to sala musala mo mais mutu na mutu ana jour na ye zolanda mutana étoile na ye on est ken piana kenane panganga te yelo kwa kenane panganga nganga bloqué. Ça n'engage que bino bat bolo bangaite o. Bon ngana ko lo banini. Omoni groupe. Pour kufate présent aux alibanda. Faut en bateau ba financer bino financièrement. Ozolanda. Tozana bateau ba soutenir biso comme il se doit. Film mo ego se présenter pour to jouer biso to na ba pare. To na ba pare à caméra belé. Ils ont un bureau, sur une minute, sur aussi ces missions, on a payé sur adresse au Kouta Kounezali. Zomona, on a boss rifaine aux États-Unis à Tindara Mbongo comme il se doit se filmer, ils ont gageza à Tindara. Tous appels à bateau, bah soutenir un bisson à Mboko et bah Patrick Ndouki à l'icône, bah marque à suivre. Moi, je n'ai pas na sirle na ndo koto monengani na eki na la tena ba complet kilote yebi singa non par rapport à climat kilote beta ba costume na sir ce bo moninga ba comprendre déjà marque à suivre yo rester où tu wapi aza membre d'honneur na groupe na biso vous comprenez na yebo na beti na ba biloko na ba complet costume abi beta boy yo ka sine na beti ba plan otika la les monsieur c'est OK non pourquoi parce que ça bateau ba soutenir na groupe Lianza présent Lianza ça té mais il s'en est non ça l'émission tia pesinga ba costume na zana été mais aza ya bateau ba soutenir na biso baza bazali toto si ça tournage mon coup tout lobby. Donc, tout ça vraiment, tous les bateaux bas soutenir Abisso. Merci d'absence à président. Et tout ça là vraiment bien. Tout le monde indifférence. Donc c'est un peu ça. Na bateau, ba groupe na bango koufa en absence na moi je peux dire que bah s'organiser bien. On se demande anda kusoko tongiango. Au bongisi, on appelle ça comment? Fondation sur les Okuba. Moi je pense que nda ko ça là des années et koufa te. Mais yo so bongisi fondation na nda ko umela te. Problème est ça fondation na biso ya Okuba. Ils ont Kuba nasi bateau baloba oh présence à des groupes ekufa boloba lelo bolobi lobby kuna tibo lembi zomona yo yebi na nifa kinto le na combien de chaînes donc to le au-delà 3 chaînes tara na niveau kini donc pour ça la orgaité groupe est superposé. Bien mon frère en tout cas tous en a eu des prêts les le mo confirmer que groupe est volé bien Bolanda ba image to bombi. Pour la deuxième fois, mon image est yango pièce contre pièce. Boki bino monde a confirmé. Alors le groupe est au coup faté. Groupe est allé. Mais biso mon a constat to ebi ke Lianza insulté. Et puis Royal on a lobby après 10 ans. Pour force azo mukanda. Pour pote da frigité. Donc voilà. Mais Yemoko combattait donc héritier Watanabe ya groupe Lianza a confirmé que groupe est au coup faté. Tout ce que qui a affaire groupe Simba. Groupe Simba, aux méténité, c'est parce que aux na qui cité, c'est parce que au Ebaki ko joué soit fondation on vraiment Guinée. Bon en fait, na groupe Simba na linga vraiment commenter sur yangote na émission, ça fait mal. Moi na groupe Simba na style moko, au moins na présé lombata lingio makasi. So a moni que retour na bafle zate. Ya tala nengo jouer mais azana besoin retour ya bafle. C'est-à-dire nengo les na télévision, nengo na répétition. Ba tout faut pas commenter sérieux. Firo joueur à boé. Na répétition bon mon avancement et c'est comme ça. Na groupe na groupe Simba balongo la batu. Siko ngai mukolonga akota groupe Simba en passant na pesi collègue nanga mon ami na pesi mote d'Acosta.
na pesi da Costa Mbote na bosani te pe collègue na ngamo Eric Litanda na kad na réveil tozaki biso misato le même jour to kota na groupe Simba Zolanda to kota biso tout mais on a tsola ningale na lobaki to sala théâtre eza art et loko na kata nzoto mais sauf que toza pe na ba parents ngana ko loba ni parents msusu pa bi non moi na ngai eza na mission moko besengi faut que na mboka mo quelqu'un peut-être que représenter nga peut-être ya no moko azana aza malade na mboka mo libanda esengi yo faut kende Zolanda ponga na mo amibale grand terre na libanda mboka pona ko citer ba kona ko citer ba kombo pe azate esenga kingana ke intervention pour grand terre na ngazaki malade Zolanda nga mukolo na famille esenga ina kende yebika na système a groupe Simba nga reste sur na voyager na rosa na nga ba blo mois ba 6 mois vanda moi ni possible Simba singa par rapport il y a ba règlement d'âge nabi que yebi règlement apesi un règlement na soli na règlement na comprendre non mutu soko okei ou informer te na groupe pendant 2 mois 3 mois on a pénition na comprendre automatiquement que na za na suspension indéterminée na vandaki oyebi biso pe ba artiste ndé za la bo vandi na yo esenga ko zo mois temps na tani ba benga et bon ata ba pesi suspension moi 6 mois il y a une année oyebi que no répondre à musala indéterminé za mystique indéterminé mystique. Ah, c'est ça. Donc c'est ça qui avait fait que nga les na suspension indéterminée parce que na voyage qui nga ba engageanga le même jour que Dacosta, le même jour na Eric Litanda, le même jour na Herman Kasongo master na pesi mote na kata Canada. Tozaki na collègue na biso musu ndiefi. Actuellement en Angola. C'est-à-dire ba engagea biso tozaki na faire à 4 garçons 5. Mais entre ta ba longola pe pelento ba jeune garçon bazalaki. Mais biso tozaki wana. Imaginez nga sala test na ngana nani ngana kota groupe Simba na jouer bo na meta na kota bo na jouer bo na nani na yokozu na personnam grande sœur nga personnam na yokozu na éviter bateau baluka batala groupe Simba peut-être lelo ba yebate so comprendre surtout zai série ba meta avant meta voyage ke poto avant yokozu na kufa donc c'est comme ça les élèves na bunga ki na ba règlement ya groupe les na zongi yebi groupe Simba so compter ba groupe na mboko na ebité groupe Simba bo tona position ni batenga mo pembeni yango esenga ki par rapport à pembeni habité on gaspiller pétant faut na travailler il y a une raison pour laquelle na zape na nzela on travaille mais il aura mabe tena ba chef na le roi ale mabana mes condoléances ve na tozaki na matanga wana ma ve na palais ale mabana ninga to perdre femme na tozaki na matanga wana tu appelles un chef na biso CG yeba bien nge santa tu mutombele CG Luka na bossa inte chef na ngai lule wana ba veo bazaki na nga dans soke toute information ba yebiso qui était firo na groupe Simba donc wana ba ve ma ya palais donc c'est comme ça dépôt bandit théâtre ça dit combien d'années bané na théâtre ah bon bané vraiment na théâtre ah au théâtre nga jana na au-delà ba 10 ans au-delà ba 10 ans tara ba histoire na betia ba les bons bergers vous comprenez et puis ba histoire na betia ba Christian Shoga ya nenini vous mona ça dit que tozaki vraiment avant on a ba président nga 2 minutes à voyager avant ba président nga Hans Luzo ba voyager avant ba président nga José de Londres Sida Bilele ba voyager ça dit tozara na bango pour nga azaki vraiment soda makasi on a tout travail on a Christian Shoga tozaki wana voilà Azad doyen je pense que bino bozolanda tozanaye avant de clôturer na ba question ezaka ebele to clôturer calamité tonto yeba ozana plateforme nini ba plateforme bimé belé ANTPC association fondation to kanisa Pakosiko cinéaste comment on appelle ça il y a président nani Jocelyn Kolomo voilà la bossani donc tout ça en fait bon en réalité ma plateforme est ébélée ngana à travers toujours na président na Masumu de Brendé donc tout ça na plateforme wana la plateforme au président na Masumu de Brendé ça comme président tout ça kuna comme secrétaire na biso kuna isa secrétaire na biso président Bodo azakuna donc tout travail wana et sans oublier président na Lombe Soukari na bureau ba travail wana tout ça wana bon oxygène azaka nani on n'est pas un chef na ngati aza na kati anté pesa za nani
parce que tout le monde a gagné na événement tambola, c'est comme si ceux qui ont gagné. Azana ba poste belé wana en même temps secrétaire adjoint, en même temps azali donc parmi ba chef ka na katia plateforme na biso. Parmi ba cadre quoi. Ne ba président Elombe bazali, ne ba président Bodo bazali, ba président Elombe Masumu de Brende bazana yé pas ça wana. Donc la qualité philo. Ceux qui le lobby qui va voter président artiste et comédien sur RDC parce que pour l'instant ça a raté. Ceux qui va voter, il est un qui artiste au Kolinga batana nanya abima na place wana. Bon ngana ko lo baboye moni élection to ko lo bana minute ote ke mutu tel abima mutu tel. Élection César mutu fana on a ba projet na yo. Vous comprenez la période de campagne na yo qui ba projet na yo. Pour na biso to souffrir na monde art tous na salle ya spectacle te na mboka o ba salle ezate o tout monde les contraire na ba mboka musu ça dit ba projet zali ceux na lobby peut-être au président na voter président sai ceux na lobby peut-être au président Masubu de Brenda Tikala na ko citer comme mututé ça dit to comme en élection mutu na mutu na projet na ye par rapport ya projet na ende to ko voter. Zomona nga atala individualité te mena yo ka projet mutu so mutu na besoin to matisa musana biso art pesa ba projet comme il se doit. Tous les analystes hein bon fio entre Saïsei na Masumu de Brendo voter nani moi clarité en a besoin parce que photo ça clair Masumu de Brende donc le président Masumu à l'écaracena lobby aza en tête yaba et biso artiste et comédien sur RDC au moment porté non to kena na élection mais tous les besoin to kena na élection tant to kena na élection ça tie Masumu de Brende tie yo voter nani nani on peut na vision moulai nani aza na posa que non théâtre congolais tomboma na sur élection na mboko ezalaka te mais élection ya somona élection pour mutaye ba muto voter zalaka na urne et puis secret zalaka ngai wana na urne so na voter muto na voter yeba na kuna jamais baloba po toza na campagne te na yo fula mutu moto na campagne te place ovanda bazana na besoin ngana za président bazana na besoin peut-être ngana tika la président na fula mutu te to koma na ba campagne to koma na ba élection na voter na urne boy nga kana urne boy mutu wana ndio yeba wana zolanda na kotanga koma mutu te mutu pesinga monga mabanga azati. Donc c'est comme ça. Voilà, il a été clair que mutu pesinga monga mabanga azati. RDC tous un problème. Centre spectacle zati. N'habite où allons-nous avec cette affaire il y a spectacle. Tous un mboka na biso, artiste est tellement fou l'artiste. Comédien ne parlons même pas, musicien, footballeur. Donc dans tout ça, ils attendent mutu moko to azo penser na gouvernement na biso ministre de la culture des arts. Yo nous a molobel na biso côté art. Est-ce que vous pensez pour na biloko? Biloko est to loba kala et puis to continuer ko loba. To continuer kaka. Nini autre lobité. Tout ça on besoin ba centre spectacle. Na habité avec cette ali to changer nationalité. Nationalité to changer ka na Brazzaville. Journaliste moi comédien moi comment na Brazzaville. Mais faut tout ça clair. To kene bochi wa nini to salité. Nini artiste comme to salate na kata mboka o. Alors Pirlo, yo est un artiste. Et c'est critique congolais ils ont avancé soit ils ont engagement. Bon, problème est ça na mboka na biso culture congolaise. Faut tous ba dirigeants ba lingi tout d'abord culture. Et puis à part ça, faut ba tout ba linga mboka. Ba continue biso ba simbi côté culture ba linga mboka. Moi je pense que ceux ba lingi mboka ba artistes en général ba souffrir té. Vous comprenez? Ba linga na mboka. Et puis ceux ba lingi mboka ba artistes ba souffrir té. En baiser belé ceux to bando de terrain maman bezali oyo to déplorer na ba cause ceux to biso na ba télévision to zo même ba problème. Mais sauf que ba linga ka mboka. Po ba problème est belé à ce qui concerne département kaka ya ba artiste. Balaki neze belé dire ezara tous a conscience ba konzi tous a conscience bazo conscience pas travailler comme il se doit pour nous voir quand même culture congolaise et ça là quand même bien. OK, avant dernière question pour que tu cites Montréal à Sinalinga déjà affaire lianzali il se foutait ici là qui na toile que ba mutakaliser tant que qui message tant que le président na yo ça qui est-ce que il est vrai que non ils a acquis ou soit ils a acquis
Bon, pour nous répondre à la question, des fois, c'est nous qui cambo et c'est que ça en et moi, je suis à la télévision et à Internet. On tout ça au talent presque chaque jour. Au talent régulièrement. So yo ki nga likambo bongo net bimagi ya lianza et senga été mutata lango 2 fois 3 fois pour muta comprendre que ça a été. Premièrement, lianza za mutu moro c'est quelqu'un qui est venu du village. C'est un villageois. Lianza nga azaranae. Lianza na maîtrise à français té. Ozolanda. Yebi sa mutu azana maîtrise à français té, comment plus forte raison dans la maîtrise au yeba au anglais. Ce bolane na vidéo ana. Au moment que la personne en question au anglais. Boga lianza yemo na télévision bino na mouta peut-être les gens ne comprennent pas. A créé yangote, c'est un villageois. Lianza za villageois ya loba non ayoko pour nous voir et loko na ya ba villageois bato ba yoka ka soni ya village. Ayoko lobela bango po ba villageois ba si la soni po villageois pas za moto. C'est quelqu'un qui est venu du village. A sa publicité via village na ya air nyon so boyoka rango. Lianza yemo ga yebi yango lobi on a bimi. Na za na maîtrise don ya français té. Mais comment plus forte raison Moutouana solo anglais et puis Moutouana nga depuis na sala relation na lianza atikala okata na suki ya rate moni rande ba kita kata te lianza kata ra penki de pas uta village ano kata ka penki suki ne sala sous forme lox so ba okate suki ba chrétien ka pemeni ba tie quoi atikala okita suki te boye ba ta village par rapport à ba malili na ba ba linga okita ba suki makasité. C'est comme ça. So teli na vidéo moi mobala ba to solo bana anglais et loko so ya pays moko wapi boye na bomo te ke loko ane sota mon ppt. En passant na pesi lianza li sofote mote bon séjour na kati États-Unis to yebi calamité to za na kati mboka o mabele mame mais ba bon séjour na kati États-Unis on est toujours ensemble. On est toujours ensemble dans Lianza, bon séjour nous aux États-Unis, tous ensemble malgré toute distance, mais c'est la famille. Dernière parole, mot de la fin na yo, na artiste, comédien, musicien et tout, mot de la fin de Zanini. Moi je pense que le mot de la fin est là. Maintenant 20 ans ba dédicace na monimo réel au sanga de abasine kuna mystique. Na bosanité na pesi muto asimba biso poto za la soin taïbo boye. Patrick Nduki l'icône marque à suivre Nzambe Mokonzi. Balobi na yaki na bagondo tande asalinga na zala. Nzambe Mokonzi. Balobi muto alinga mona mutu bosotote yewana. Babi ba boutique ezana ngwe belebele. Mais soko lingo lata comme il se doit na yolo wana na kimwenza babi na direction kimwenza na mbole wana kaka omona Patrick Nduki l'icône marque à suivre. Balobi garçon moro social asolara bien. Biloko importé, c'est-à-dire biloko qui o basala ka basimanda ou importé. Na bosanité massa nga ya Jogo, Platini Boyele sans oublier Junior Bato quoi la noblesse talissant, na bosanité Josmine 10 000 baskets et sans oublier Souza Soleil babi nyonga yolo futer na yolo. Na bosanité baba staff na nga na poto na pesi tagi local qui est petit frère propre na kata Canada balobi moi na propre na kata France wana merveille la baronne babi serré bango merci na bakoli wana moi na ngai merci bakoli koma yitoko donc bola moleke belé Patrick Nduki l'icône marque à suivre bola moleke belé. Voilà mot de la fin. Mot de la fin nga bato balanda toujours groupe Lianza bo continuer kolanda o eza soda na bino ya groupe Lianza firo mwana boyebi gande to legara chaque mardi chaque vendredi na ba télévision o ba chaîne boyebi bolanda bo continuer kolanda biso bolanda ba les on dit oh parce que za libana mboka o groupe esala boy niet eza lokuta bo soutenir biso nde ezala toujours na bosani pété ba remerciement na yo mo pe Nixon yo yebi ndenge ezala kaka bola moleke belé Nix bola moleke belé Patrick Nduki l'icône marque à suivre balobi pour lata boy. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés presque à la fin. Avant Toshite Boebi Ribu qui n'a pas besoin de. Donc je dis un grand merci à la patronne Maman Anne Kalambaye Oazali évangéliste Mounena na Kata Mukil Mobimba. Bon séjour à toi na Kinshasa. Je dis un grand merci à Mouvi propre, vie petit et Mouvi Patrick Nduka Tunke. Icône marque à suivre Nzambende Mokonzi. Na bossa noté Montréal Glody na sima caméra. Toshite Rigbo Kinabiso, est-ce que qu'on répond à Rigbo Kinabiso zaka vrai ou faux parce que aux émissions bossolo na diaspora na ka na vrai ou faux. Firo, vrai ou faux au lobby que Lianza azali villageois. Vrai. Firo, vrai ou faux confirmé que nos groupe Simba ezali groupe Simba tango travaille na tanayo ezaki bien na oyalelo ya binonde tanayo lekaki na tanayo ya meta.
te attends les kaki attends les likolo vrai hein vrai ok fio vrai ou faux lobi que non vraiment sumu depuis à la tête artiste comédien ça la gueule côté là mon peut ça faux ko salama kamité merci beaucoup ça est fini pour aujourd'hui on se retrouve à la prochaine Adi wanye, 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 Elohim, 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 je vais danser, 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 je vais bouger, bouger, pour toi, tout le monde. Obina kawapi